Gisèle Oumba Napolina ya diama Gisèle Oumba Nana troublé oh mon amour. Merci Gisèle Oumba Diamant Noir. Bonjour chers amis, vous êtes bien sûr Diamant Noir TV avec votre simple servante Gisèle Oumba. Toye toza na bango moko ba peuple mokonzi. Toya kana information pour s'abonner, c'est vraiment facile. Nassé, hein? Abonnez-vous Gisèle Oumba Diamant Noir TV. Bonjour Wayam. Bonjour maman Gisèle Oumba Diamant Noir original véritable. Pas de tricherie na Union européenne comme Moninga. Asalo bango kombo. Bona Wayam Bandi. Bonjour Yaidi Bolombo. Bonjour Blekinangai Gisèle Oumba. Tous dans Diamant Noir TV en direct de Paris. Boyebi kaka bino moko ndenge to bundela mboka. Tozali wana na bango tina suka donc mbote ndenge bino so bali bolanda biso boko continuer kolanda biso awa boko mona boko zo biso boko yeba masolo ni ndenge neza koleka. Merci beaucoup. Lelo to yambi bango na kati ya Paris ba kiti na Paris donc to ebité ba esa nini mais Diamant Noir ka kokutana bango po tuna o ba pasteur comme sou ba pasteur wa yambo ba pasteur ba salinini Biso eza ba faux pasteur ba magicien ba tuka ba walesa baza koya na poto. Boya mbona kati abimisi sou ba pasteur vraiment bino bolanda biso bazaki ba musicien mais siko to comprendre pe et kati c'est comme ba pasteur mais mboka nso Congo juste mutazake bandoki ya bandoki ba vampire les vampirés les cannibales basali na nzali mama bandoki basali ya satana mama balobi na Bible mopaya koki ko diriger bino te botanga Genèse et Apocalypse balobi Bible o subo moni na mboka na tête à pays moto boyebi ete aye ko diriger bino boyeba ki malédiction continue na kata mboka tozomona walesa silence aza koya na France moto moko la kisi $100,000 alloué ba bisi partout walesa lobi aye ko pelisa moto awa na France. Mais wale sa moto eza kopela kuna lelo kuma père spirituel ya Olivier Lembe o le beauté ya ba congolais boyebisa ba congolais po wale sa kakenza mutombo mamba sikate na soni kafuta mama olangi boze belé ba passer Toms ba meke mkebai ba o mususu gegelini Moïse Mbi mais boyebisa peuple congolais vérité que moto aza ko diriger mboka na biso azali rwandais comme on a Henri Hippolyte Kanambe comme papa de Christophe Kanambe comme maman de Marceline mo paso bozo mona ata to saleli bino prière moya bo bongeza te po moto wana a exterminé makila ya peuple na biso plus de 13 millions de morts yango moni ke tukutana kina président ba pasteur Philippe na Isaac Bofunga na Bruxelles bande konanga tukutana na bino tuzozela bobenga biso pole biso bato bakanisa ke biso toza contre ba pasteur non baza basali ya nzambe te po mosali ya nzambe mama bango bazoba ke o botika bato moto na moto asala appel o nzambe asala ye mais ntango nzambe abengaki David asalaki appel a David abundaki mpona intérêt ya bana ya Israel. Ntango nzambe abundaki Moïse abundaki mpona intérêt ya bana ya Israel. Ntango nzambe Moïse abuka mwa mibeko na nzela nzambe azwi Josué atemisaka moi pendant ce 3 jours po abuka mira Jéricho mpona intérêt ya bana ya Israel. Ntango Jérémie alobelaka roi ya Israel yebi Bible naza chrétien nazo croire na nzambe et puis naza na foi nazo déplacer on a makambo nazo déplacer ba montagne. Maman Jérémie asalaki yango Daniel aketi na Babylone azalaka diaspora ti asalaki nyonso po bana Israël balonga na Babylone bazonga na Israël. Tango mama Esther mama Esther azauka ba mama olani bane akokutana na roi Cyrus ya Perse akimaka mbango kotia veto po mobali na ye akino bombarde bana Israël te bango ba pasteur na biso baza komona teke baza ko exterminer ba brebis na bango po bango ba mibengaka ba berger ese ba pasteur na biso bazwa appel
pona kolala basi ya bato kobimisa bana mike oyo babimi lelo mpo biso ntango tokolaki na babandaka omona mwasi na mobali soki baswani mama bakende pa mokolo aza sage mpo azongisa libala mais lelo soki ozwi pasere ya na ndako no yo mobali okobima pasere akomi kolala na mwasi na yo yango tozoba lelo le même bapastere wana bazotikala mitaka na internet na miso peuple congolais baza komona peuple ya ndenge nini peuple ya ndenge nini quelle sorte ya peuple yango tozozwa date biso tokoya biso to awa na Europe bongo yobeta biso kenda koteya moto ezo plus de 3,500,000 walesa na Kasai bato bazokufa na babeni bolobaka te et puis okokopelisa France basalaka avion basalaka fusée bana bamétro basalaka bajeep na Congo bosalaka ta tonga te depuis bakoko na biso babanosa kwangaka na kasa siècle na siècle tikalaka ndenge bodéveloppa te pirogue etikala kaka ndenge wana bato mosusu bamidele bakomi na bakano rapide na makambo donc na Congo tosaka ata bougie te ata tonga te yango mama oyo mama Zizel eza très nécessaire pianga ata quelques secondes mpona sisa toboyi bapaster ya pot ya kisasa batia makolo na bango awa etaki baza kodénonce makambo ya Congo te bavandi na silence tokolekisa bango te lokwa totelemelaki bamusicien totelemeli bokipa bango mpe baza baaccompagnateur silence na bango elingi koloba nini crime contre l'humanité est-ce que ye walesa ye kakenza so baviole mwasi na ye babomi bana na ye est-ce akeno teya ou bien akolela batika bavantire tolingi bavantire te peuple congolais bachrétien nyonso totelemela bapasteur magicien soki toganie bango toproclame victoire ya nzambe epuis kanamba ya kokenda bato batie biso kale mpo kanamba akende te ezali bapasteur wana wow wana eza wayambo mpenza aza na kanda makasi me biso toyika kosala mosala ndenge ezala diamant noir abaluki kotoyo ye moko ayebisa biso vraiment makambo wayambo alobi bapasteur yo mpe okomi so na basali na nzambe otiki mambo ya miziki bon totiki makambo ya miziki te bamusicien déjà awa na poto tosanctionne bango déjà bango tout na bapoliticien ya Congo médiocrité na bango miti na corruption bango tout baza bacorrompu bango nde bato baza na kati ya ministère ya nini ya distraction donc tokotika motu moko te alors wayamba so bato moki aza na raison biso tine tofanda tona kanda tozala bakanda eloko oyo totali ke so tofandaka be boye lokola biso pepe mokonzi tozalaka bavecteur na kati ya combat oyo tozelaka te so tomoni ke likambo vraiment ekomi vraiment il faut vraiment battre comme on dit il faut battre le fer quand il est chaud yango omoni siko toza kosatake na bango parce que c'est trop toomona ke tomoni ke balave tellement cerveau ya bandimi na bango ya peuple congolais na ndenge ya trop et ke tomoni ke makambo ozo continue kaka depuis kaka fait maréchal Mobutu akufi akufa alongwa depuis pardon depuis alongwa na pouvoir na 97 wana na 1997 tilelo oyo bapasteur tout bazonga na banganga kisi bati tout bakoma bapasteur bango tout bakoma bapasteur ba homme de Dieu tout bakoma benga homme de Dieu mais ki homme de Dieu na bango au lesgo ba défendre le peuple lokola na Bible to mona ba homme de tout homme de Dieu na Bible to yoka to bato batanga bayebi ke bango bato ba défenseur la paix mais oya biso ya Congo baza bakomi ba benemi ya peuple benemi ya peuple bazo jouer hypocrisie baza ko jouer hypocrisie baza ko kinolia na pouvoir or que bato ya bato nzambe non normalement baza contre le pouvoir baza ko na guerre na pouvoir mais bango bakomi na guerre na faut que la combattre vous ça mon boulot toujours été pourquoi menacer bango baza peka ba contre non maman omoni bitumbo tozobunda yoka bitumbelekaki na Israël ya pe bajuif mosusu bazalaka pour Pharaon babande kobundisa pe bana Israël ya makambo ebele même na ntango ya départ ya Mobutu bato mosusu basalaka pe rôle ya bakengo dondo wana azokosa Mobutu dans l'état azozila mboka mama na ye ebotola zai yango moniki bakengo dondo bavana na Congo biso mo bakombata tokoki koabsete te moto lokola Daniel Safu moto ka Maki Mkebai Ndekoleze leki na biso Gloria ya Lusha soko telemeli bato wana me
monde entier kotelemela yo soki bato na baye awa bato bavandisi kanambe na pouvoir eza mindele bafrançais babelge bani soki bato baye awa bango mo bayebi ntina epuis poto eza ya bacongolais soki make mokeba ntango bango bayaka poto batundaka bango boye kosala nini ntango yo mama Gisèle Lumba Diamant Noir ntango oyaki poto congolais bayebenoki koya poto te wana ezali bato ya ner tokolanda bango te biso tout uni tozala bloc tosoutenir départ à Canaan ce moto aza na problème ya bokechwa ya ndeko Gisèle Lumba zila barwande bakende bongo ofundanga ata na parquet ya grande essence ya oyo oyebisangaki bokechu ozwa mwasi na ngai ubobotolaka nga mbongo tala epreve yango osinaka ya papier oboyi kofuta bakanga yo botika biloko wana bato bakosala biloko wana ezali bato ya pariko ya ngwanda tika distraction zongela kengo ya dondo zongela ale ya tundu mokolo ya pombo ngwanda polole ngwanda zongela kanambe yo nde moto memaka Museveni epai ya Mobutu po akoma président Uganda kenda koluka solution na Uganda loba Museveni nga mpe nakomisaka président ndenge notiki nga 20 ans babomi peuple na nga 13 oyo boyaka na badiscours ya bahaine ya badistraction me bokoka biso te biso toza basyndicat peuple congolais toza baporte parole ya peuple congolais totelemeli Congo na unité le Congo restera uni non divisé moto akotia trouble na kati ya Congo aza te. Merci, wow, tokomi pena kokita toshite pena tokoma na suka papa Marcel nde toloba association monene ya Okapi eza pena na États-Unis oyo bazo bapeka bazosangisa badiaspora nyonso po bacongolais voilà topesi bino mbote Okapi mene donc yango biloko wana eza basigne ce sont des signes qui ne trompent pas biso toza bana miki te biso toza bato oyo tosi tovandi to esprit na biso ndenge nzambe apesi biso courage oyo on est en train de vérifier quoi ya bamboka pour te pesa ba nani population peuple oyo bazana no mite na makambo oyo ya politique de ça na mboka biso tout la msama esprit na bango voilà donc vraiment voilà biso to na besoin ka Congo na biso etelema ekende vraiment liboso moi na nyosa Congo azana besoin ya Congo na epotolite epanzana mais maître Donna, vous pouvez vraiment Maître Donna, journaliste et Maître Donna, voilà Maître Donna. Après Simbote la maman Santa na Canada, mais comme maman Maria Monsia Eli Mohamed, mon maman Inch'Allah, alhamdulillah, mbote na ba chrétien noso, mbote na ba tutu balingi changement. Merci mingi Eli Mohamed. Bon, maintenant on s'en va il y a les mafuta na mos motiatro famille la générosité de la famille motiatro Mathilde na reine Mathilde Mabiala Magi Mabiala Kabaneni Besnel na bana tombo théâtre maman Viviane Bolombo maman Didi Asuta Mabili kama mbo théâtre commandé so bois qui te commandé voilà, salut mon comédie. Maman, mon bout de porte la salade. Après, ma rappel président. Oh, oui, on est tout chauffeur, taxi, ma colombo, la commis président. Oh, on est qu'à passer, ma baka. Bon, bala, gana, poto. Mais que l'on bala n'a pas congu. Merci. Restez toujours branchés sur Diamant Noir TV. Un beau s'abonner, belé pour vous avoir des informations à vous. Les appels bien. Tout ça, la bino longo, vraiment qu'on aime à Camille à Lyon. Ma journaliste, c'est ma patriote, ma journaliste c'est patriote. N'est-ce tout ça, Baliba Mongala, ma maître Donna, Diamant Noir, tout le bel vie, ma Pékin. Et puis, là, on te voit. Copie à Kakomba, moi, comme vous. Mais vous copiez ma combat. Vous Kakombo, vous êtes Alphonsine. Ça va pas copier. Donc il faut y a besoin d'étoiles. Il faut une étoile. Il faut copier comme il y a tout. Hein? On vous a pas mis en attente. Oh, on a eu Johnny Hallyday. Oh, on a eu Obama. Oh, on a eu celui Donald Trump. C'est pas où ça va comment ça va comment. On a tout cas pour moi. Gisèle Lumba. www Diamant Noir TV. Donc au monde qui combat on a déjà comme Morel.
epe kokanga bona mama Gisèle mo soko zo copier boye okolia mosala na binjo na bwende pamba. Merci. Gisèle Eumba kolina ngai ya diama Gisèle Eumba nana troublé au mon amour. Merci. Gisèle Eumba diamant noir.
Mais oui, bisous.